Mbulamatari ekotonga l'hôpital ya Sika na esika ya l'hôpital général ya Kinshasa to Mamayemo ya kala elaki ministre ya Bokolongono na Eyano apesi mercredi na ba députés nationaux. Ministre ya Yambo Ilunga Ilunkamba azalaki na Assemblée nationale po na kolimbola po etali bokambami bwa bitumba na COVID-19. Pene na mbeba kama sambo ya makoki ya bomoto masalamaki na sanza ya mars na ba agent to basali ya leta pe na basimba minduki elobi bureau conjoint ya makoki ya bomoto ya ONU na rapport na yango motango mwango momati na 6% na kota la sanza ya février e ezalaki na nkama motoba na tukumi bale. Jacob Zuma mokonzi ya kala ya Afrika ya ngele alobi ete batielaki ye poison mbala mingi tango azalaki na bokonzi pe bato basalaki yango bayebaki na koboma moko na bana baye ya mibali. Jacob Zuma atikaki bokonzi na 2018 nsima na kofundama mpo na kanyaka asamba pe asambaka mpo na makambo mingi ya kanyaka. Molukuluki moko ya mambi matali COVID-19 akufi na masasi na États-Unis. Azalaki na nzela ya kozwa mwa bilembo malamu na bolukuluki na ye na Université ya Pittsburgh. Bakambi balobi enquête ezali kosalema pe bakanisi ete liwali ya ye ezali te po molukuluki oyo awutaki Chine.